nani oyo bakoki ko détecter qui a un poison. Et puis ba poison za na balolenge ebele. Ezali na poison direct. Poison wana moto azokufa neti akwei arrêt cardiaque. Wana ze loko bacheli mbala moko au telemate. Akufaka mbala moko. Mimi ba sorti ya ba poison wana. Et utaka libanda biso tozana na accès à biloko wana te. OK, libanda neti wapi na ba pays? Na libanda pe na ba étranger biso tozana ngoti. C'est un poison mortel, mais et ben makamutu malembe. D'abord poison, c'est quelque chose quand ils ont côté dans zoto na yo et bandi ko détruire yo et baloli makila na yo et baloli zoto na yo nyonso ya yo et baby ils ont poison mususu comme ça mutu liboma. Ah bon? Et toucher cerveau. Chers internautes, vous que nous suivez de partout, à travers toujours notre chaîne en direct JK Télé News. On arrive à vous la maman des garçons capables, autrement dit la binazor de la presse congolaise. Je vous souhaite déjà bienvenue dans notre émission Baeba Kenda Sango, Baeba Kenda Sango, Bino Moboyebi, Obolingara, et Tala Makabisi Kanyonso, Toyambaka Karabato Bakenda Sango. Lelo, Nayambi Ponabino. Maman Judith Kalanga, baby bino ba bakende sango Aurélie Vangu mtapo mesana ko présenter pe ekuma mala emo Aurélie Vangu na mbi pona bino lelo maman Judith Kalanga bino bobi so ya bi maman Judith Kalanga c'est que likambu ya koloba ezali surtout etali ba maman ngaka mingi na yamba parce que paza maman alobaka bien to meka un peu koloba na sujet oyo pourquoi monde lelo ekomo tambola plus kaka la poison au ça la fièvre ba empoisonner moi normalement ça na nzoto au sentiment makila ba empoisonner oyo comme tout passe ba empoisonner on consola poison to éviter pourquoi rimer à poison et comme il cause en plein makasi partout dans le monde en ce moment maman jusqu'à la plus dans sujet de konabiso Gaël Mukoki oyo aza empoisonné azo yena ba bateau sola na bando na biso Gaël Mukoki bateau sola na bango na privé bazo kinda kupanza sango ke ye azo lo baraka ndeko na biso fifete mayamba mutu empoisonné mais ye moko en soi nana tangi kombo mutu te azo linga plus abika par après dans kotanga kombo ya moto ngana olobela ko penza mingi te na koloba na kotika miye moko jika de la presse ayeba ko manuela ya ngonde ya misala ko manuela to ko taper sur le sujet à makambo na biso ya wenge concert mnene oyo était koleka événement du siècle événement de l'année ma juste kala rapé à sa analyse na par rapport ya makambo leka qui le 30 juin na stade de Martyr avant la pesa maloba la pesa mbote mingi na bato surtout balingara JK Télé News ba étoile na biso partout dans le monde pesa bino ba mbote belé ba merci na bino ni bo partager ba image na biso ndé bo commentaire ndé bo e marabo like kaka en tout cas et ça la kabiso bien makasi comme on a notre papa Joseph Magloire na kati ya le monde ba mbote ici ka bozali papa bon séjour à Kinshasa notre grand frère Molandi Munene ya JK Télé News Delvis El Sacero bolobi ba bon séjour na yo na mboka na mboka ya Congo wala bi bon séjour na yo bino surtout ba belga on livre ou de près ou de loin ba moté la bino bisika bozali famousement de forêt alors déjà plateau parce que JK de la poste a déjà na plateau awa makambu ya koloba ezali famousement tous les langages moko OK merci Judith Kalanga bonjour. Bonjour Aurélie Vangu, la maman des garçons. Bonjour Naba Étoile ya JK Télévision. Bonjour Naba vrai Nangai. Bonjour Naba vrai Nakatia Pasi. Bonjour Naba vrai Nakatia Sengo. Bonjour ba vrai bandima biso na ba défaut na biso. Bazaka tete ndenga sali boina tiki ete. Bazala wana. Ba conseil na bango nde to benga ba vrai. Bazala wana pona biso te. Na minicho na sepeli na yoto monelo osali mabivre wana merci beaucoup wana na moni papa banebele papa Joseph Magloire à partir d'Allemagne le sako na yo le sako pe bonjour na ba onyo so balinga JK Télévision rien à dire olinga JK abonnez-vous aimez commentez partagez c'est une façon à soutenir biso partager commenter aimer liker
eza ekozala mingi mais mango na ba voisin peut-être auto koloba ekobik sa sœur ekobik sa ndeko ekobik sa papa eza très important bandeko ba chaîne na YouTube eza ebele mais ceux qui bolingaka kotala Jika télévision ça veut dire que vous trouvez quelque chose ya mutuya merci na yo Aurélie Vango pona koyamba lisusu na plateau na yo ya Baibakenda Sango merci pe l'équipe technique na Mobimba Fabrice Mande Feli Mamba, Rachel, Bino son apesi bino ba bisou, Tikanzamba lola pambola bino. OK, merci Tikanzamba lola apambola. Maman Judith Kalanga. Ce qui na yelelo na sengi na mba na plateau parce que ya koloba ezali. État que maman, état que mère. D'abord tout banana pourquoi sujet à poison, soit eloko poison, ils ont plaire partout dans le monde. Mutayo kamutu passé. Assaisonné qui est empoisonné. Tu dis que normalement monsieur la bandoute on a biso pe ko yela pe o meki ko senda mama kila mo ke. Cela veut dire que tu es plus surtout petit bien personne sera ma kila ma Judith. Mais pourquoi plus votre maman qui n'est qu'à la domaine il y a poison? Pourquoi? Merci beaucoup ma chérie. Na kolinga lelo ba étoile na biso lobby na sala ki direct. Je crois ba étoile bazolanda yango. Na mekaki ko épingler muke ezaki likolo tant on a moni actualité oye. Et ça là qui n'a pas na mekaki ko épingler mukie ko lakisa ba cause principale o etindaka mutu empoisonner mutu mais lelo na ko lakisa bato to na ko lakisa mokili pona ba o ba kolinga nani oyo ba ko détecter ki azana poison et puis ba poison za na balolenge ebele ezali na poison direct poison wana mutu azokufa neti akwei arrêt cardiaque wana ze loko bachelie mbala moko au telemate akufaka mbala moko mimi ba sorti ya ba poison wana e utaka libanda biso tozana na accès ya biloko wana te OK libanda neti wapi na ba pays na libanda pe na ba étranger biso tozana ngoti ezana ba poison sus nde biso tozana ngona est ya république na biso place makambo ezala eza poison mortel mais et de makamutu malembe. D'abord poison c'est quelque chose quand ils ont kota na nzoto na yo et bandi ko détruire yo et baloli makila na yo et baloli nzoto na yo nyonso ya yo et baby eza na poison mususu ekomisa mutu liboma ah bon et toucher cerveau eza na poison mususu ekomisa mutu liboma et toucher cerveau mbala mutu akomi liboma ayaki poison parce que poison wana elekeli ye abeli liboma en tout cas ce qui peut guérir poison ezalaka na facilité ndenge ngai pauvre malheureuse naza boye je cherche pour ma vie je cherche pour la vie de mes enfants mbele ba grand politicien otomona bakota mabele likolo ya poison mbele bakenda te vraiment bakenda bafite basala basimo bazonga bibimbi kaka mpona poison bakenda ba France bakenda ba Dubai bachange bango makila bazonga bibembe bamisusu bazonga ti lelo bakoka koretrouver la santé na bango te soki kombo ya poison ezaka na facilité lokola biso na monde ya YouTube oyo kaka tokomisi yango maya komela surtout na YouTube soki poison ezalaki na impact mbele na période ya wenye jibe mpiana na werason bakufa mbele bakufa nde période polémique ezalaki na kombo ya polémique epi na réalité omoni mutu à cause ya wera ya cause ya jibe atuli moninga mbeli babomani bafamille kabwana baye babuki ndako oyo mpo aza fanatique ya jibe baye babuki ndako wana to babomi mwana mwasi wana mpo aza mutu abimaka sorti na musicien wera mbele jibe na kofi mbele jibe na wera soni bazalaka lisu te vraiment wana eza monde ya bagrand me monde ya YouTube oyo eza na bamisusu jusque là ana ata na place aolala te mais yoka banalise ba clash ebele ana place ya je m'excuse mes chers amis anta na place ya kolala te soko tuni alobi moi j'ai été empoisonné yoka nani surtout likambo ya poison oyo nde
nde yango nazokama pourquoi tokomisi eloko wana tolingi siko tobenda diable eloko moko bato banda kotia yango kate tobenda yango siko bato bayebake mo ndenge banda komela tina wana na kozwa pe bicarbonate na tiele na kati ndenge banda komela tina wana na kozwa pe nini javel na tiele na kati tozwa temps ya kokende na est ya république. Moi j'ai grandi à l'est de la république. Combo ya poison je connais. Et quand je parle ba o bayebi bayebi est de la république eza na poison ya mopepi. Ah bon? Eza na poison bayeba pakoli yango kana poignet. Tango zo simba yango omoni poso yanga elongwaka ba poso vraiment ekatani le lemo comme na kufite le lemo comme noir c'est bango moko pe bazaka na ntina ngo ce que eza na ntina ngo te faut ba évacuer rapidement est de la république bango nde bakonzi na RDC ya poison. Je crois peut-être vraiment mindele moko bazo fanda kuna badondi basi bayibi chimie ya poison ya est bakozanga te koyiba babenga ngo karo yoka kombo soko za empoisonné na poison babengaka karo okozwa ta te ozwa ta caméra olobaki na salle émission na vive bato botika kombo na ngai nazozela santé na ngebika te. En tout cas vraiment Judith comment la ndeko na biso Jaël Lokoki azobela ndito yokaki azobela nde moka lobaki mais bato ezosola bona privé bazoya koloba en public ke moto poison oyo aza nango ipare moto aboya moto empoisonné eza ndeko na biso Fête Mayamba. Est-ce que ça peut être réalité qu'il faut baloba bon? Merci beaucoup ma chérie. Wana landaki direct ya ndeko aboyaki bato basala émission na kombo na ye na suka kutu na mona ki azolela alobi alingi soki na salle d'examen na nga bakuti ngai na eloko na loba te po na kobanga mutu. C'est bien. Aux en a droit à koloba. Mais attention. La fille a fondé en Afrique du Sud 2 ans ou à 3 ans si je me souviens bien. Afrique du Sud, ils ont qu'Afrique. Mais ils ont déjà poto. Afrique du Sud, poto. Soba kangiyo na malaria. Soba kangiyo na malaria. Je crois que maman belé. Tozala na bango bazara na sud d'Afrique du Sud. Soba kangiyo na malaria. Eza lokola. Bakotika na mutu aza na corona pembeni. Ba médecin bakotonda po ba étudier kana yo. On te néglige awa. O ngana obimaka awa na kie na kwe wana na sombi kisi na nga na sali kiri na nga soki na lingi na kati ba matiti na mifiniki na vivix na tie na kati 2 jours 3 jours na yoki makasi na telemi kuna eza bongo te bakotia yo musika oye awa na Congo. Cela veut dire que o habitué penza na biloko ya Congo te estomac na yo peut-être s'habitué te afate mutu alingana okenda mwaka lozongi na mboka eske okofanda pamba okenda okolinga okotata mo esika omela ta moko soki amelaka okolinga obouge osala boye nazopesa exemple ya leki na ngai propre nzambe alola azomona décembre ya mois oyo je peux dire que le 1er décembre nga nalinga na simba namema ngambo na Kinshasa fêter na bandeko to komi 19h mana mikoteli na chambre leki azaki libanga o peza landinga oh abini ndeka ezala abini na ba master papa nazalaki na mwa mulangi moko ya whisky na kati ya ndako akocha zuma moko ya mukie e ebele pete abini akei nazopesa exemple balandi boyoka abini akei leki aye kozoma nazoyeba exercice wana nyonso te naza déjà na chambre de jour ya bonane le 1er janvier 2022 bozolanda bazolanda très bien. Merci beaucoup coach branché leki aye kozonga lisusu pour la 2e fois na camarade na ye o tozonga wana déjà za sous l'équilibre te tozonga bazongi mais bayaki déjà na ebembe omoni ndenge nguma soki alingi amela eloko kaka ndenge nguma soki amela eloko eleki ye na monene ndenge alinga balukaka mpo aluka moya sanza nde mwana nazalaki ndako
kumobimba mwana zo sanza niyo ya sanza kiti magistrat wana mpe milobeli baempoisonné mwana ote boye non mpo na yebi place autaki omoni biloko biso totiaka na motu na biso nga na tia yango te lilayi nga na tia ezalaki ndoki na tia yango te nakontaka yango meme pas biloko nyonso bato ya mokili baevantaka mpo na motu na tiaka yango te ok après yaya mwana komo baluka lokola nyoka azosanza na nyonso ya libumu na ye esali nini ebimi batomboli nakoloba ebembe batie ye na veranda libanda nakomi kofilme nalobi nzambe namemi ngambo na Kinshasa na filme na okoka te na olenga bosopeli mai bamosusu bosopeli mai akei bosala bomende na hôpital so bomiye ka siko na hôpital akei bosombele o gazese baye na o gazese eleo te nde baye kozwa courage te akende kosokola deja ezalaki ebembe eza na maîtrise te bokoloba nini bakamaradi ne place empoisonnaki batielaki eloko mabe na masao ezalaka acte kaka ya masanga ezalaka acte ya poison na temps normal acte ya boye esalemaka te na ntongo kamaradi na ye ayaki kotika ya ye nde ifabisinga bino boyela ngai ebembe elobi ti mais ya mosu osala nini aogangela kokangisa bino meme surtout la sujet autant dans micro ya poison il faut ça la mine monsieur maman je dois la souci ça va permettre même si on est boulot ya qui ne pembe amela kinini ota kota kikuna soki pa mama nini apese mulangi moko ake kuna biso tomelika akoka na masanga to bandika koseka mbala sima bosala ngote poza ya yende na pekisi ngabi ezala mbalano ya suka peto komekata linzaka te yaya ezana bamasanga mosusu komeli yango yaya okosanza eke koprovoke estomac etikali vide epaloli yo ozwi bapota okomisi kosali boye eza makili ezobima la place au centre tellement c'est bimé la classe qu'on commence en place au bima tellement que poison on ekotaki yo na nzoto mingi ya masanga fo sanza keba eza pe estomac mosusu esanzisaka makila esanzisaka makila mokolo motema moto ezanga mokolo motema moto na kombo ya motema moto ezanga soki bandi yo okomela 5 litres ya mai ozoyoka eloko te ozolala ozosala boye osanzi esili te ezanga mais en 15 jours parce que nazotala liboso natali na nsima nazomona pourquoi moto akoso bien sûr eza na haine ya pamba mais yaya mpo moto adeside kotia motu na makoli eza na nzela moko efungwamaki bien sûr nzela moko efungwami mais moi je suis na mokili oyo tout est possible ma chérie mais tokoli na ope sans cause eloko tozosala eza mpona kotelemela bandeko na biso na youtube oyo tozomiluka na youtube oyo tozobunda tozomona lelo bato mbongo bagrand homme d'affaires baofanda esika moko bien sûr base protégeaka na bapoison mais jour moko te homme d'affaires moko akozwa micro aleka alobi ke moi j'ai été empoisonné même pas mais tozomona ka na youtube soki ka moto akufi bapoisonaki ye ti est ce que ti lelo natunaki lobi est ce que eza na moto oyo asazwi assassin ya Nadine Turbo vraiment ti lelo est ce que aza ezalaki mpe bana Nadine Turbo atikaki biso molimo epema na kimia est ce que eza na assassin wana sa ye asa monani mais batemo bazalaki ata 20 ata 50 ata 100 mpona kotémoigne puis mpona koaffirme ke Nadine Turbo akufi na poison mpona nini mokili ekomi boye mpona nini boye basala enquête mwana bato na fete aliaka te mwana bato na fete aliaka te pourquoi toza koinvente loko moko boye ya spécial na bavi na biso yaya destin ya moto touti kolanda na ntongo awa nayebi te soki eza banganga soki eza basali bazopesa explication selon destin ya moto soki ekomamaki ki okufa na sida atosomba motuka na yo eza na protection ya ndenge nini na mwana mama moko akufa na mbibwa na ntsele na bana na ye na jipe omoni jipe ezalaka soki moindre erreur epesaka protection liboso jipe wana ebimisa protection ebikisa nayebisa osiko seke mokolo na ye ekomaki falaki ezalaki wana epe komama
kiki ya kokufa lolenge wana soki ekomama kiki ekokufa na pongi ndeko nango okufa na pongi soki destin na yo mpe etinda kiki jour satana akokotela moto moko mpo empoisonne yo akokotela moto wana ekozala mais pourquoi osalaki erreur otutani na libende onéglige ozwi antibiotique te ozwi antitétanos te est-ce que tozalaka mpe nango na nzoto yaya lokoleko movimba yo wana oleki babwakelanga mbasu kende kosala baexamen oza na tétanos na nzoto te lokoleko nikopola yo oza na tétanos te biso kozokende baopakolo mabele est-ce que eza mabele ya maladi oza nango toza na besoin ya baantibiotique toza na besoin antitétanos omona baopakolo mabele wana oyo bangoozovimba parce que ezoza basoin ya propriété ya lekapitali obandi kozwa baantibiotique nde ozongi motu combien de personnes, combien de blogueuses, combien d'animateurs, animatrices, baleka, babwakelanga maladie, babwakelanga mpesi. Comment? To biso vu na biso comme cas ya supposition. Quand on a anomalie, moi ça tout ne faut pas acquiser ça supposition pourquoi? Toyebi ke mokili eza mabe, toyebi ke mokili eza bien te, mais tout a limite na ba réalité ya vie. Tout a oui. Kokosela moto likambo mpona konourrir ça bravo wana na wanga na toi kofabrike makambo mpona kodétruire vie ya motu non ya banda lobi ti lelo na kono bango toza nango wana eza vima ya komela na biso wana na wanga nango te mais to savante vie oyo toza nango te soki vie wana existaka mbele na monde ya batéâtre bato baza te vraiment parce que les bases ya mabe ya barankini ya koseka ya lokuta bachroniqueur na bachroniqueuse tomonana te mais bato ya théâtre bamonana presque chaque jour baoyo bazalaka balaya biso ntango biso toza bana mike lelo bakomi bamama baza na bomoi lelo bakomi bayaya bakomi mpe bamama biso toza bazaka na bomoi biso mpe toza pourkui na monde na bango wana babomani te eza monde baowelela mibale eza monde baowelela succès ya monde baowelela nyonso pourquoi babomani te kaka epa na bachroniqueur na bachroniqueuse pourquoi le monde ya badanseuse to ya bamusicien eloko wana ebetamaka te surtout likambo ya maje surtout na monde na bamusicien na badanseuse eloko ebetamaka te kaka na yo biso na bachroniqueur na bachroniqueuse toke na monde ya bacomédien eya moko emekaki me ezwi mwa dose emekaki nini epa ya nani epa videmaki te papa mobutu bampoisonnaki pai butu pito bampoisonnaki ye ta lisusu oyo auta kobima susu atuvaso bampoisonnaki ye tomoni ba 3-4 alter comédien arrêtez tala sona ntango yo liste ya bapoliticien oyo bazala empoisonné lelo tali santé na oyokamao ondima te olobaki politicien azala na sida te eza poison akoka kosurmonte nango te akoma lelo na hôpital lobi kuna hôpital mpo bavide nyonso bakotisa ye na nzoto poison ozobeta oyo yaya kande bato batelengana na bakamera na basanzete na bawapi botuna émission bokabwani wana ya bavi kaka ya bastabilité te ya koganga ya kolobaka nde poison wana kaka mais elo mofo biso bachroniqueur na bachroniqueuse toyebaka ezaka nini est ce que mosa tosala oyoki mosa tosalaka tolobaka trop est ce que tozwaka mpe bamisu mpe mamona amelaka nini miliki te amelaka miel te ntango ozoloba trop wana estomac mpe ezosala nini ezosalaka mwa nini mwa voi mpe kokobeta lisolo wana betango epa bapaster na bamusicien pana biso te soki nasali yango na temi nde alobaka na tie na stock ebandaka kokotaka okobeta pe ata un mosala eloko te mpo okotisaki na stock okobeta te mpe ata un bon bamusicien babandaka répétition 17h du matin 7h du matin po asilisa 22h azoganga azomatisa voix bakufa baza kobota makasi kobotama lokwa mayebo bongo bapasteur à côté à lundi, à mardi, à mercredi, à jeudi, chaque jour. Na ba invitation de paille. Bakufa. Bakufa te. Ce qu'on a biso oyo na lutu monsala ezalata.
autant que ça que ba journaliste na YouTube parce que YouTube est une chaîne entreprise moko avec rendre batu vie facile partout avec rendre notre vie facile yo moko kana yo kana na patron na yo to boss na yo à part actualité au cours de la perte émission na yo batu pe bakoy bateke osalaka batu bakoy bateke osalele ote au cours de la ndako bo sel pe monsieur Sili aujourd'hui na ta 3 jours 4 jours à la répond sans stress le bande so ko normal le bande so ko lobi ke na ndena sa boye na ki ko kutana boye ma chérie totika makambo ya basalinga boye babakelinga malasi basali boye oke kosomba mafuta eza ya nzoto na yo te ntango bandi yango deja bandi kose manifeste arrête mafuta esi ekoti deja na nzoto ebandi kobimisa bambuma yo kokata olobi bawakelinga mpesi sikopo biloko wana esila fo mafuta nyonso ekotaki na nzoto nesala nini esila pe yope oke presse oke pa moto abokoko akoyebisa yo nini oza atake babakeli maladi okomona na place esila ekosila te okozonaka epa mondele akoyebisa yo zwa par exemple poudre pakolaka zwa ta boye ubie sala mafuta mbila po etumba nano mafuta wana po mafuta wana nde esali yo boye kombo badetruire nzoto na bango po bayebisaki bango ke yo babakelaki mpesa ekoto pe na makanisi ebebisa o makanisi otie pe caméra nga nasali 3 mois na ndako nabima te po babwakelinga mpesi déjà moto mosusu amoni yango azwi yango asaleli émission oyo wana kuna moni asaleli jika kota ndako abimaki nga so nakoti ndako nabimi na oloba pourquoi nakotaki ndako te apesaka nzambe merci te moto moko te ya se ya moi ana pouvoir aosalanga mabe te soki moto wana azwi accès aosalanga mabe seke mokili apesi ye ningisa seke mokili apesi ye nzela asalanga mabe naza mosantu te naza moto ya masumu mais pourquoi botika fifete afanda kimia botika fifete afanda kimia soki fi wana azosolola Jaël Lukonki azosolola na bino na privé atangi nkombo ya fifete bien sûr eza problème te soko akize moto c'est qu'on a la preuve c'est la mibeko on a la preuve tangible aux la que même qu'on akize moto boye nazanango donc ça nango te désolé ça sert à rien désolé moi je dis pourquoi Batouana bazolo ba beke soit là la privé mais pourquoi ba autant ka combo à fifette mais pourtant ba chroniqueur basé belé ba blogueuse basé belé merci beaucoup na YouTube to za na catégorie catégorie to miebi ke biso to zaka na mondo ba chamu tu bakata po se Jaël pa na monda chamu tu bakata so batangi ba fia chamu tu bakata aza doto ni ebani ke na monda chamu tu bakata na mona kitanga zo sala direct za msusu balobaki po zo ki mobali abato d'ailleurs on a sambe on a un hôpital quand bando sala direct wana médecin n'était pas là pour te dire que non, tu ne peux pas faire parce que tu as besoin de repos. Mais tu avais besoin seulement de répondre les gens. Et parfois, on devait jouer seulement avec l'honneur, avec de baises bizarres. Attention. Et là, on a un zoboïzaya. Bon, ça la baise na combo à poison. Bon, zo côte sa diable ou na côte. Ce qui me fabriquer, bon, quoi arrêter. Bon, comment combattre manabandako. Bilo wana besoin de fabriquer. Et pas ninga wana ko sala na mwana muke abotami lelo ayeba ke poison existe tout ba na bisa mikolo baza éveillé na nyonso o bino moko bozo bunda pas efforté bozo sala nyonso po nyonso ba comprendre que non poison existe dans les vides normal ba nyonso ba yeba ke poison existe bozo la musayi ndenge bozo la musayi bo sala fort vous appelez makasi aussi la kosilisa parce que elle nyonso comme nga to fandi bo poison to ke bo eponsa comme ko la mukana ndenge solo bondi mate boko kendelo kwa singa matembele merci combien de chroniqueuses bafinga na bango na bango bakotana na bandako babomana te siko bakotana na bandako na bango babomana te mais bakotana ba poison pourquoi koko salika bango pourquoi ko salelo kwa bango place tout to komona eza bafinga na bango ko ndima te mais la bakotani na ba open dans la vie ti parce que les némé en vie mais biko na ba yokani ba sangani pe ba lien sika moko omoni peza pe ba sali direct placement et ça va siko ba sali pe direct placement ah oui hein
mosusu mpe alobi bokota makambo na biso te eza ya famille okoloba nini rien à dire on a koloba po tosukisa sujet eza koloba ke non to arrêter likambo ya kombo ya poison tozopesa diable accès moko oyo aza nango toza nango mpenza ntina après tokanga bafamille bandoki tokanga bafamille bandoki ya mpenza na sens te ok merci Marie Judith eza mpenza na sens te tokota no na sujet oyo totiki no sujet wana mambo pa poison banasi baétoile na biso boyoki nde Marie Judith alobeli yango vraiment ya obakisa bacommentaire te Marie Judith analyse nao par rapport à makambo awengi 4x4 tout terrain oyo elekaki le 30 juin. Merci beaucoup yaya nayebi ke bosi bosala yango na mwana mboka ya Kinshasa. Merci beaucoup. Analyse na ngai ezali négatif puis côté mosusu eza positif. Perception négatif côté nini positif côté nini. Merci négatif eza ebele. Ndenge na bandaki koyoka, ndenge na bandaki ko sentir. Ndenge pe na yoka ba vie, ba papa, ba kulutu. Eza ndenge na mona ki bango na martyr te. Ndenge nini? Non, bazalaki bango te. Eloko babosanaki ezaki bavie ya wenge 4x4 oyo ya bane 1900 90 quelque soki 1900 combien wana eza bavie oyo te eza déjà bavie ya ba 50 quelque eza déjà bavie ya ba 60 eza pas moins de 50 azalaki na podium wana vraiment énergie oyo bazalaka nango est-ce que bazalaki siri yango ka bakoproduire tomonaki kutu moko na bango avant mata na scène azalaki déjà na crise avant mata na scène azalaki déjà na crise je peux laisser la bombe à répétition pe na pas pamba te biso babeta beta pe sous ba concert bayembaka bazala musicien akufaka moyembi age omoni makambo oyo nga na kosala je te jure mon papa a causé la limite atazama mbali ça c'est la vérité. Même que j'ai la force, c'est moi qui est en train de me battre pour réussir à venir à l'Ibotananga. Mais il arrivera un certain moment. Je vais sous la force. Moi, je vais piana, Adolphe, se comparer à Watate. Bako se comparer à Fabrigas et Souté. Bako se comparer à Ferregolate. Bako se comparer à Soussuna Famité. Parce que moi je suis contre. Vraiment, surtout ça. Sauf à ne pas oublier, ton vivre dans le monde, il y a des problèmes qui ne se terminent pas. Il y a des migraines chaque jour. Vraiment. C'est là que je dis que notre pays a un problème. Très sérieux. Notre pays a un problème devant avoir ça le problème à Bongo. Faut bien raisonner. Et vous étiez là, vous avez vu. JB, il comme toi, fait d'amour. Mais JB a la capacité à produire un homme qui il est mon auteur et compositeur. Azalaki la capacité à nourrir. Ma femme n'a rien à me pourquoi? JB a fait d'amour. Ceux qui ont 30 ans, ceux qui ont 25 ans, Azal JB a donné à 50 quelques temps. C'est deux personnes différentes. Hein? Azal JB c'est une personne. Kolanda po ya pembe wana te kolanda ba vie ba boya to metana te. C'est ça. Donc si 100% na koloba ke la vie na ngaba beti 50, ba kobeta pe 40 et réciter. Et grave. Ba vie ba beti concert 12 heures. Il a écouté 10 heures. Mais les gens ba ko susu ba koma na terrain na 6h 5h. Mais ba vie ba yo ko la 20h 21h ya concert répandé. 20 heures passées, 21 heures moins. Erreur grave. Ce que moi na babilo ko ndenge ki otu mususu basondoli bandaku basondola ki même balamba ki même pas babeke conseil banda 12 heures extra ikosila ce que moi ndenge batu bakino na bongo bazala na ya bonne musique bayoka kala surtout retrouver ngona ndelo ke cela pene ba maman s'il vous plaît ki mona na bolingo te ki ngaza rambe na sentiment yoko si ki noke ndaki place wana akenda ki esprit à Thomas c'est-à-dire Mesu mon ami ça na mona JB na mona wira na mona en dehors de ça kendela ki objectif nous sauter akendela ki kana tout mona yango kaka ndi ya kendela ki na ele nous sauter amona yemo ko amona c'est pour cela congolais komona politicien oyo a bêtisé baleki na télévision balobi ki azama be kaka ye wana lobi obetele maboko kaka ye wana lobi akotombola ye kaka ye wana lobi akokomisa lisusu genre parce que kinois to kinoise ayebaka te oyo asalaka je m'excuse c'est ma façon de parler
Donc, concert et réussira quitter à 100%. Parce que le temps d'abord était mauvais. Ce n'était pas les moments. Le même jour, dans le concert, soi-disant, je me retiens parce que je ne suis pas politicien. Soi-disant, Bazako Kunda Lumumba. Vraiment, l'histoire y a Moka Nabiso, ça c'est une autre émission. J'aimerais celui qui fait la politique à Yambanga. Mais l'histoire Nabiso, ce n'était pas une journée, Bako Tchalouenge, la Moka. Depuis ce soit là, ça 48 heures de silence. Pour Bako Tchalouenge, na mabele, question. Nako développer ka. Est-ce que wa koti na mabele za Lumumba? To za reke moko boy. Moi j'ai dit c'est ça Lumumba et ça reke tout le monde peut se parti négatif et à concert mais parti positif à concert à l'étrange je peux citer. Merci beaucoup na pesi félicitations na ba papa na biso na ba vie na biso na ba moko ya bana ba icône o ba kotika la ka toujours na mémoire ya mitema to na mitu ya ba congolais to ba congolaise ba vie na biso. Malgré âge na bango, malgré découragement, malgré concert de Kobétate, malgré bitumba na est, ils ont dit que nous te bêta pour pour ça, félicitations. Détermination na bango et meni bango na stade. Malgré, bah réussir que ça la concert. Malgré ça, on comprend que instrument on les avec instrument pour ça la concert ya batouanate. Vraiment. Rien à dire, on a collé la félicitation parce que je ne peux pas confondre Awana Banda et Bandeliti Souka sans couper Sangana Makanda Wera son félicitations, sans couper sa papa chéri, n'a pas au nyonso. Bah merci na ba félicitations na bangote parce que lelo bazaba ya bazaba papa bana bana mikolo ba responsable mais bandimi bazonga lisu na génération pour bazonga sama kam na bango mais na ko sekande ko na biso fali yo le boto ko tondi sa stade de martyr peut-être que zelo maboka ko ale mais kasi na mokile bibe ko lobaka e ko boya ka ko tomba makasi bibe ko lobete wa tomba makasi mujamba kisaka e zamba kisaka ya kanisa na mboko totalaki majabu gospel tomonaki ndenge mboka na biso eza na batala omoni bino bato boyembaka na télévision boyembaka te majabu elakisaki biso ki ba jeune talent baza ya makasi. Ça veut dire que yo ozala te Congo ko vivre na musique. Merci beaucoup ma chérie. OK, merci beaucoup ma Judith Kala la moi dia Fabrice Manda do c'est l'épisode qui est commis l'épisode déjà na suka conseil ni ko pesa surtout ndabi ko lobeli ni mamba poison mais pesa moi briefing ko pa mamba poison na mamba conseil ça là on le quoi moi briefing na pousser. Merci beaucoup ma chérie na faveur opesinga totika kozala ba complexé liboso na biso. Likambo poison, likambo mbasu, likambo ya pese, likambo ya nini ba lokinga moto salinga mamba famille na biso ya toza ba complexé à ne pas oublier que biso moko toza pe bandoki ya ba vie na biso par rapport ya ba acte auto salaka par rapport ya ba acte mususu to commettre na ba vie ya baninga na biso ya yo betisa muninga libaku sans le savoir ndeko yo kosela muninga makambo okanisa ke okenda na kimia est-ce que yoba o muninga loba tango mutema na inyanga peut-être la kela yo mabe yo yebate mais ozo semé noko abana simbi noko abato simbi touche vraiment noko abato simbi touche yango balobi oyo kobuka yango nde okolona kokanisa te ke buki oloni masango okobuka nini tuti kozaba complexe yaya ozu pota ozoki landela est-ce que nazoki na mbanzi bweza tétanos tena tutana kikamuke kaka kotutana wana ekoki kosala poto ya monene na kati mwana na nga aziki na ndako awo aziki na moto na lobi poto ya moto na négligé premier jour tozo succès mission deuxième premier jour tango aye na tindi na formation batimi moko na pakoli deuxième jour na lobi te lokola eza ya moto ba changer bazwaki simoko ya bokoko to pakole po yango kausaka zoka nde pote ezalaki profond na kati libanda emonani ekauki omoni libanda elakisiki ekauki me na kati pota ese boti na bapi ekoti mozindo jour nde nazwaka kolakisa nga o mama j'ai de fièvre soki natali okolonga pota ekauki nakimba na maso na miki na simba boye oneomamana esinga yo olobi ke pota ese ekauki quand tu te touches comme ça pourquoi tu dis que non maman laisse ce n'est pas possible
tant na sindika boy na moni to filosokoya na gangi yesu na telemi na mbeto na kie na pharmacie sur place na sombi biloko na ye na fabriquer na alcool na nga moko mbala moko na zwi mwana yaya ntango nazolongola poso wana nazolongola poso wana ondima te mena soki nasalaki une semaine lokola mwana elingaki epula engelo balingi babokelinga mbaso erate zwi mwana omoni mwana oyo te ezalaki ya yo omoni ye mwana na yakeli eza ya yo te ezalaki ya yo vraiment that's quoi degré tokotisa barrière penser na mituna biso arrêtez et si je n'étais pas prudent je ne sais pas esika nini nalinga na telema na mwana lelo je vous donne nazopesa bino bapiste wana mpona koréveille mémoire na bino eza nyonso te ekomelaka biso na vie yango tomontraka bato banini mais na matière ya kosala na mabe motema mabe konuire mutu kokende na nsima ya mutu koyebisa mutu wana kopesa mosala te wana na kobanda boye kosala naotelema na oloba mais na matière oyo tomekotya stop ona koloba yango wana bavie na biso ya wenge eza bango te eza basponsor eza gouvernement eza makambo ebele na kati rien à dire ona koloba kaka eza longonya parce que na makasi na bango na force na bango malgré balakisi ke baza kaka bamusicien basilisi histoire yango le 30 pe elekaka te eleki merci beaucoup na JDK Mopao nokwa bana na kati ya Paris merci l'équipe technique na nga mobimba merci pe na bino bato bolandi biso topesi si bino balongonya ebele merci na yo mutu oyaka na faux profil je te connais faux compte oya kuatake nga merci na yo je te connais je crois na commentaire na identifiaki yo tu sais et ce n'est pas important na finga yo tu répondre mais continue ce que tu fais mais déjà compte na yo la PC a expert. D'ici là, va démasquer. Merci. Ok, merci beaucoup, ma Juliette Kalanga. En tout cas, Isaki, c'est un repos dans la plateau dans la Baïbakenda Sango. Merci. Ok, merci beaucoup. Et voilà, par là, tu commis la souka émission Nabiso. Baïbakenda Sango, Aurélie Van Nambaki pour la bino Juliette Kalanga. La maman des anges adorables, autres Bettina et Solo, Yamakambo et les Kaki, surtout Mamba Poison, surtout on a bête à cette émine Mamba Poison, tout le la barrière pensée, voilà la moto. Donc, au bout de poison ici. Tarameto le tout tika ko pesa en plein comme lelo que les kamuke au sala bakilo maladie au sala de tourner plus focalisé na ba barrière pensée en tout cas boyo qui m'a juste déjà ça lobby déjà ebelé au baxa vraiment mingi ezalité possible de kaka na ba nyos au bonga Aurélie Vango ba conseil na bino de boloba na en tout cas na salle là on peut quand de boloba na merci beaucoup bon on soutenir Aurélie Vango de pro de même mbote belé biska bozali wala moni Richard Simba mon oncle chéri donc à Belgique merci beaucoup oncle ba conseil na ça toujours moi na yo atambola kaka na ndenge ezongobani na bosalité gote soit dilemme on bala na ndefa pembe na kati ya Belgique mbote belé bisika ozali Clarisse Vango de London City la maman des garçons capable comme sa fille chérie Aurélie Vango mbote belé bisika ozali Clarisse Vango na lo bebele te na rappeler au kaka salaka ndeto salaka biso bolinga Aurélie Vango pesi mino mbote belé ba merci na auto salaka au bolaka ba commentaire ba émission Aurélie Vango merci beaucoup d'ici là vous êtes branchés sur notre chaîne JK Télé News et bye bye à la prochaine.